notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Coca, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, bandeko balandi ya Info 16 tokutani lisusu na ngonga na biso pe na mokolo na biso oyo to bomesana koyamba biso na bandako na bino bomesana koyamba Info 16 toyelaka bino toujours makambo ya kitoko makambo ya bien mena émission oyo ezalaka bonzambe yo mutu nano oyebi bonzambe te nano omesana na bonzambe te nano yoka peti mais kozala bien et puis kozala occasion na yo o yoka makambo nini tolobaka ya bonzambe ya Congo pe ya Afrika mobimba na émission oyo nazalaka moko te tozalaka na papa Wasambulwa na ye nde naloba tokena kotoka bwanya tokena kotoka mayele pe boyebi epai na ye nakemba mokopesa ye mbote papa Wasambulwa mbote papa ngai bien habillé mitondo mingi tiro baka costume pour 600 francs na ndimo wote ko costume za ya cher ntango bi 600 francs bandeko baotala biso baoyeba te 600 francs peut-être ko bango na dollar ba 4 dollars ça pas tourner la mbana voilà boni nzoto nangola nzambe muke malgré monsieur Zaki Trépito ça la lobby samedi tout ça le lot dimanche on a la banque qui la presse soit les pour le pour la biseuse la grippe la bakosu peut-être au de majo nandi marate un jour oui nzoto ningana mais nandi marate un jour na ko ibiso ke papa mwinga na eko sala émission ke pona baby un jour tikala au sala matin le bas peut-être nazanga ba moyen o loko zanga émission et ça ba moyen mais ceux qui pour na santé impossible parce que nga c'est salamela ngai na bela maladie moko papa na yebité ezalaka taki moko bakasi na bela ka maladie moko pour sanso tonyo c'est comme rouge donc sozo simba boye ça net makila mo tambolezati même vous ce qui m'a envoyé bisangai à 500 mètres et na bien 500 mètres pour ba comprendre pour moyen expliquer de la capture ezate à 500 mètres nous na tata moko zawana za grave ko bika neza la maboko malgré yozobela nazotambola te nazoliati sala okende obikisa ye vous comprenez okende obikisa ye ni taunga nazalaki nango tata wana aza mutu na ngai mayebi nanu te aza nanu na kati ya babilimo ya bapaya bilembo oyo ya kobika na ye yango kotinde alanda nzela oyo kobika nezaka na maboko papa na sutuki c'était vers 9h nina koki kosala oyebi ke na kawa nazalaki nango mama luzolo nani mama grâce à grande sœur ngai yim ta sokola kenga makolo on a sala sur ba 4 jours ndo sokola pour sokola mai ndenge ni neta nazali asokola kama makolo ala tinga lipapa la simbi gai malembe to rapena bonga transport ok makolo malembe kini to kono tango to kono wana nda kuwana to tuna bo okena ino pe agi hospitalize eta baliki pe kawana ba uzela kani wana nda ba ko bekisa mbongo na mpa ne
ntango nakomi wana basindi nga bakoti nga ntina ndako wana ye mpe bakoti na chambre batomboli ye ayeni nga nalobaki kaka maloba nabi tata nzambe mpo ngai naza motu lokola kuto aza na ye awa na mopano na nga te ngai nayebi ete ayebi nga te bino motu botalisi nga na se ya bundu mpo bopesi ngai directive esika yango leta na ngai nga moko basimbi nga kosimba motu oyo na ye mpona bondela nde basimbi ye kosimba sikoyo naza kutu na nguya kosala eloko moko te me ngai na tosi oyo bino botindaki kokóma na ngai mpe bango bayambi biso babimisi liboso na biso kasi opesengi eloko moko te na maboko oyo nakoki kotia na nzoto na ye nguya na yo esala misala nango ndenge osalaki epa bakoko na biso na nzela na Foroskimba moto mama akotie yitse abandi kokosola kukuku moto atelemi ye moko atelemi azwi mai ya meli wana papa beto abiki ye moko aki atoki mai ya meli abibi na libanda ye wana apres aye kofukama liboso na asenga bite kofukama te abi papa eta oyo yo bimisi pa yo bimisi nga nayaki deya barrière bazofungola barrière nakota yo ye wana obandi kobenda ngai soko moni kosu parce que bapoussière nde ezalaki makasi place wana bango bazobenda bafungola barrière nakende yo mpo ozobenda ngai kasi poke na mokili akufa ti bato bazwaki na molili wana mpo baboma nakindoki alors na moment na ye kuna ntan kosola na ye te bon tozonga mpo tolongwaka ndako 9h 500 mètres mais tokokoma ngo nde ba 15h30 sikona ti tozonga wana papa oyebi ke kozonga mpasi ye nga makasi grave te biso ezalaka te do soki batindi nga kende epai wana kende kosala losambo nakokende mpo na kolia te mpona kozwa transport na bango sona na mbongo te nakokende ale retour makongo mwa cache te ezalaka te biso ezalaka te tokolia te peut-être mai ya komela me nga mpe natambola wana mai na ba nde tomonaka biso toyebeli avobengisa mosali donc déjà transport na ye donc carburant na ye déjà ezali biso eza bongo te cache na ye mosusu déjà alobi ke nga mutuka natambola nango eza bagrosse mouleur donc mwa carburant donc fo bobongisa déjà avant aya pa yebisi bino déjà motu nasi ainformé bino ke ye azwaka 500 mosusu ono ye azwaka 1000 te biso bongo te donc biso lelo oyo soki nga batindi nga pa motu lokola lelo tozwamwaki mbambala totambolaka nango jamais le carburant fait ezala nga moko nayepa na bino kotungisa makutu to papa fo alia te natambolaka naliaka te nga moko nakoliaka difficile même na ndako na donc soki na ye wana soki nakosala kuna mokolo mobimba nakolia te soki nakosala minute nakolia te mai na nga natambolaka na molangi na nga mai so comprendre na ye nasali mosala na ngai esili na zongi voilà papa wasambola bandeko bayebi ke topesaki bango bapromese tokokota na bateme na biso nde topesaki bino bapromese mais toujours baquestion ezoyela ngai epuis fona pose yango papa wasambola motu soki aza na nzambe mpo sikoyo satan azwa ye démarche ya satan ya liboso ezalaka nini matondo mingi premièrement nanu tobosana kosalue bandeko na salue bandeko na ngai nyonso kati na kitwa ya basolwa bana na ngai nyonso molimo ndenge na poto kuna na libanda tobengo lisanga bolingo na salue bango nyonso en tout cas naza na bino elongo batata na ngai na bamama na bilenge boza kati na lisanga bolingo oyo bazali par-ci par-là au monde mpe napesi su mbote na bacouple na ngai ntango nyonso bacouple na ngai papa kiana na mabombolo matondo mingi napesi bino mbote mingi na etingi boza nango na kati na mwasi na mobali bopesa ngesengo ntango nyonso soki mateya ekoti na lisanga bolingo mateya to mpe na kati ya groupe WhatsApp lisanga bolingo to émission oyo en tout cas bazangaka kobenga te mpona kosolola donc lolenge moko kutu na pe na lelo toza na bango masolo mpo nga na bango tosola ba 2 heures na aire na biso donc napesi bango mbote mingi mpe mbote mingi epa tata lokoko momba na mama sunda couple oyo epesaka ngesengo bazalaka fa basala likambo batenga na tata wasambulwa
et lelo lisusu couple mosusu eko bakisama ya mama Basala na tata Malosa. En tout cas bango pe balandi penza papa pia na mabombolo. Donc soki maté ekoti nini ekoti en tout cas fokoto. Pe na pesi mbote mingi na mama Nkanga, mama Masika, mama Efote, mama Balako, mama Lubadika, maman Pouloulou, oui. Et maman Pouloulou ndako maman distance. To commence sur la paix une semaine. Azalaka bongote. Maman Pouloulou beba. Na pesi les sous maman d'ici là mbote mingi. Donc ma maman nanga nyonso kati na kitwa di maman Pole mbote mingi na ye, maman Pole kala mbote na yo, maman Nzuzi mbote mingi na yo. Donc ba maman nyonso po soki na bina tanga musuna ko yuko bosana ba maman bazale belé na maman Pelendo nazoyo ka lisusu te maman Tumba Chantal yo lisusu na pesi mbote na kati ya Canada na pesi pe mbote pa ya maman Tumba kati na France mikolo oyo maman Tumba na maman Pelendo bozongisi mama kasi nazoyo bate bana na nga molimo pona nini nazo linga na benga bino me hermo nazo tela bino na tala eske bozaka ka ya tata wasambula to bo changer nzela. Voilà. C'est ça. Donc mbote na bani so lisanga bolingo pe na batata nyonso. Matondo mingi. Papa mutuna owana o tuningai na soki na kataka mke poto salo ki bande côté. Pe lisusu bande ko bayeba ke émission na biso ezalaka batamaye. Moto oyo azana bo solité, il faut a mona biso pamba. Et lisusu na kati na bana na nyonso wa molimo pe na bato nyonso basakola na mokili oyo a se distancer na tata wa sambulo alati nzoto akomi na lokoso ya ba masanga to ba posa nzoto to lokoso mbongo parce que oyo azakati na molimo se distancer na papa wa sambulo te akoyoka posa papa wa sambulo parce que misusu bazana bazomena na masanga bazosana na masumu sikona tata wa sambulo faut connexion kaka c'est ça na yebi donc na mokili nga mutu ata awa na kisasa. Donc c'est une question dans la équipe na anglais ou wana. C'est ça. Les marches siko ya liboso sata na sali et pas na bango. C'est ça yangwana. Donc sata na foka bulona na mutu oyo azako ko batero na mutu na monibo. Il faut kabula yona ye, il faut chabino na conflit. Toi chabino na kozanga boyoka. Vous comprenez? O moni lelo oyo moto azosenga liberté. Liberté zalini anatata wa sambulwa ezalo kwa nanzana bolo. Malamu nazala libre pona misaela oyo ngai na lingi. Vous comprenez? Papa papa sambula kuna o komela, o kindumba, o lokoso mbongo mabe. Malamu na se distancer. Vous comprenez? Mais na sepeli na tata moko aibisela papa soko moni moi mikolobo normalement papa nazomela nanu boye ya ndibi na ye kamela. Alobi vérité nzamba pambola ye asunga ipa pese makasa longo na boloko wana. Mais kotika masangeza ka lisunya nzambe te. Kotika mabeza la kayo moko. Tango suis savoir pratiquer savoir wana tika mabe omondenge zala ko mutakomi ko senga nzambe sunga ngai ngapela baroka sake esila na ba prière te mais jour moko yebisanga lobité yo moka boye kotika nango et puis natika ngope na sala pe prière te. C'est ça neti papa mu lelo oyo yozo bimana mona mwasi moko mwasi wana azaya bato siko soki oza conscient pona muru wana ekotaki yo sentiment oyo koyoka na mateya balobi ke non kotambola na mwasi ya bato eza mabe eza lisumu epegisami na nzambe ntango oyoki seke nzambe asali ke oyeba eza mabe oyebaka eza mabe mais sentiment wana ebungisa oke ezalaka mabe. Alors ntango ozwi rappel ke kozwa mwasi ya bato ya libala to mpe mwasi ya moto alingi kobala to mpe proposante ya bato ezali mabe to proposant abatu tika mbala moko parce que nzamba sungi yo po yoka kezala kamabe mais yozo bake nzambe mwana mwasi wana nalingake mingi en tout cas sunganga yi opesa ngu yake na kwa koboya yi est-ce que ça juste mais ta baluba que la chair est faible donc nandenga musuni de muto okokate oui nandenga musuni muto okokate ndenge parce que tango yoki na molimo to na musuni kasi pratiquer ti na musuni. Est-ce que les balles, tout le monde, c'est ça qui a monté? Et ça, les camoufles. Pourquoi ils sont à Molimo Salisa? Comme Molimo Salisa, ils allaient tant au yogi pour aux hommes, c'est pas tout ça. Molimo Salisa. Bota Baroubaké,
nazosenga na mwasi na nzambe atindela ngai mwasi ya malamu. Oui, là c'est normal, peut-être que maman Luzolo c'était comme ça. Maman Luzolo, moi si n'a une vision, j'ai pas une vision, moutoyer l'ingaï. La bête est de solo. Abi moi si nous sommes dans ce que je été mis ça dans ce dé. Mais ce qu'on m'a dit que place on a les acquis du Cambodge, juste il y a un autre côté. Non, au moni ezali amour ezali et le côté pratiquement physique, spiritualité. Vous comprenez? Likambo ya Nzambe ezali soki o se confier na yene na likambo ya mwasi. Okoyebisa Nzambe na prière nini? Ti okela ngai mobali. Okelaki ngai olobi na zwa mwasi to sala pe libota. Mais moto na mokila za na destin na ye. Même nzungu tanga bakela kango za kana bakifini kunango. Soki kifini kumso tsheko simba te. Na boy na zwa mwasi oyo nga na lulu na misu. Na lingi opesa nga mwasi ya destin na ngai. Otalisa nga na vision pe moto akosenga losambo azali oyo azali digne vis-à-vis Nzambe. Parce que oyo azosalela Nzambe azotambola na bonzambe ase confiera na bonzambe nde wana Nzambe akolakisa mwasi ya solo. Mais oyo azali désordre après ba Nzambe ponga na bala lakisa nga mwasi Nzambe akolakisa te. Pe il faut avoir patience. Oh, faut avoir patience parce que Nzambe akopesa yo oyo yazo bongisa ta mususu mwasi wana oyo zolingo bala yo zana na 18 ya na 4 ans. Ah, na pesa exemple. Papa wasama wanaweza kubetsa ndeko mobali mabaku. Te, na éviter ça au compagnie na bi. Te na comprendre ce qu'on passe au moins que l'état azela kawana azana ba posa ya nzoto, azana ba boye, azana mutu. Papa, est-ce que papa pour ça nzoto salini? Yo soka mutakufi wa sangana na mwasi te. To mwasi wa sangana mbate kwa kufela. Comme ça rabatu mususu ko ya keiko. Papa, yango yokaka toute existence sur la terre est douloureuse. Mais la suppression des désirs met fait à la souffrance. Mais désirs nous devons porter vie à l'issue. Eh papa, est-ce que oyebi kosangana moi c'est ça mystère moko caché place là. Yo na no balité. Est-ce que 18 ans na moi ça na 4 ans yo komi ko ba posa nzoto. Et so bali moi c'est pour que sangana na moi c'est. Pour le ba komi li bako. Azana ba moyen na ye peut-être ba musu ba onyo koma ba moyen za teme 18 ans. 18 ans. Te. Ba musu to yebi ba ndeko na biso batila ba ba moyen ba parents ba pesi ba moyen. Te parents oya ko balsa moi na mbala na l'âge de 18 ans à sa parenté. Et premièrement, moi na 18 ans a wuti ko présenter na diplôme psychologue. Tata oya zana ba moyen lingaka moi na tanga. Mais comment moi na zo tanga auto présenter diplôme à la moi na côté université a que no ba ile sous moi. C'est impossible. Parce que ça comprend là, c'est impossible. Bon attends on a zala qui n'a pas 18 ans mal soit na âge. Bébé. Ah, mais mon isiko. Mais ndé basala ba calcul mon ateke yo rotika mokili avant ya tikali boye monte ke na ba na tikali na ba. Papa, otika vandengini. Omoni mobile. Mobile okoza na 80 ans. Okoba la mona 20. Et puis qui ça mettait na mobile. Ceux qui ba para bandimi et si vous na l'état pour tout na ba para bandimi ni balo oui. Vice versa pe moi si pe moi si na mobile ba ko koza la âge. Moi ça taza mon pona mobile. Mobile abotama ki même na 15 heures, moi ça botama na 15 heures, mobile 15 heures juste. Moi c'est 15 heures 1 minute. C'est abomination. Ndenge ba binange abomination. Donc, ça m'a fait ma casse. Moi, c'est un bali, c'est la même promotion, le même âge. Oui, parce que les autres, c'est ce qu'on a moussunité. Au moins, moi, si je t'aime, c'est ça. Moi, si je t'aime, oui, nabo moto. Mais Nabi n'a pas consulté Nzambe. Les autres, il y a un bali, mi va souffrir pour la basi, il y a basi, mi va souffrir pour la bali. Mais papa, bazo souffrir pourquoi? Parce que mon bal a vu moi si, oh, il y a coquille n'a été. Tala nzungu oyo finiki na yango te. Ochema ya fufu ozuki finiko finiki. Ifiniko ansuka zamke ujie na kata nzungu. Oui, mais tout le monde a yango moto mususu pe aluka basi ya baleki na idon aza mukolo azui moi c'est à la moins âgé que mais bolingo esimite maluka mama moko boye bavanda bien. Papa ko vanda bien to bien ko vanda bien. Yom to bien ko vanda bien. Pour vivre te na bango. Somon, okuji ko swapé lingé na âge na ngabo na ko swapé moi na 25 ans, moi na 30 ans. Mais
tant on a confié qui na se confié qui na nzambe te na sentiment na moi na 20 ans on a pas connu vous comprenez difficulté wana ezaka pona âge te ezali kaka na moto oyo azwi mwasi oyo azali destin ya mbali wana te aza destiné pona mbali wana te. Est-ce que vous comprenez? Yangwana, il faut se confier dans Zambé. Nous avons un temps pour nous aussi. Nous avons la réponse en Zambé. Bon, on est ici, on a des choses sur la photo, on a mis bali to basi, on a soit photo, on a la guise qui est dans un endroit, on a beaucoup moi si à Zana Kishasa, dans la photo n'est eu annulé la photo, à même peu à bénéficier la photo, à vendre peu liba la paix à bieti, à kepe au bakolipe. Mais oui, et ça la ganango. Ezalaka nango kovanda bien no mtu kovanda bien tuna mibali bayebisa yo omoni hein eloko mona koyebisa omoni mwasi namba ceux qui va vendre plus ou moins 30 à 40 à 50 ans c'est que mobali mutali papa wasabula obimisaka biloko moko donc ezate ke bolingo muteli evandisi bango mais mobali nde mutalingi non maman mwasi na mobali baka na bolingo te bazalaka ni na affection. Mais quand on expliquer biso bolingo wapi ozala na bolingo papa mwinga à ton âge comme ça sur kufeli mwasi mwasi na kotikala ka kobala suti to ngala otikala kobala yo kotikala ka kobala suti mwasi sur yo kufi mwasi wana kotikala kobala suti to mwasi na kufi kotikala kobala suti andi babengi bo to zaka na affection absence kaka moi mikolo belé boye mwasi pa bungi yo mbali pa bungi yo. Est-ce que vous comprenez? Bolingo amour propre za la kapenzati. Bon lelo, tozo mona ngona kati ya poto wana. Mwasi na mobali loko ba boti kuna bana bazaka na salaire. Na social makamotali social. Mwasi ba salaka, toi zo moi salaire. Pour mona ta un ka mobali neza passe. Mobali zo tikila mwasi charge, futa mbongo ndako, sala boye ba mbongo na ye ayeki sasa awa, ayeko zo ba makanga. Vous comprenez? Basi ya bongo basali pe baso nyoko makuna. Na mibala ndenge wana mibali musupe bazakuna yazo travailler moi c'est pas so travailler mais moi si mbongo na ezaka pona kotinda biloko na famille na ye moi c'est ça soma ba mapangu awa mibali na somba te izali wana eza bolingo moi ça sopa lupanga tena kombo na ye mais fa mari ba réalité on eza na ba poto wana et mibali mususu bazo vivre na basi kuna moi ça mobala zo vanda ka poso kina meka o chama kelele. Moi ça rebenga la police va checker sa mec. Moi ça osaka no na droit ko betete. Oza na droit ya ko se poser pa na yete, ya ko se poser pa na yete, ce ko yebisi boya lingi boy, ce qui ka ngomeka la police. Mais ce qu'on acte wana ndenge basala ke mobali ko beta moi cité quelque part ba protéger moi si mais na beaucoup qu'on a biso pe eza normal ko beta moi si te na. Non, ko beta pe moi si na kata amour. Ko beta moi si ko. Ça y m'a fait. Mais moi c'est sûr que ça dit ma bé. Moi si aza égal na yote, aza consolatrice na yo. Mais il sait cher. Parce que nous autres moko yoko zo loboko no bani ko beta na loboko na. Vous comprenez? Tant que moi c'est no bali basa il sait cher. Ngali moko na mi vendre si boye na sali ma bé, après na bandi ko mi bé. Est-ce que biso sala ma bé te? Pour ni basi ma bé ta biso te na ma bé. Na sali ma bé, après na bandi ko mi tuta. Neti tata moko na félicita ye tata wana asala kaka kindumba kobimana ni basi ba pese batoli ndenge nyonso ayokaka te sikoyo mwasi nazula décision abi papa mokono wako suna likama mwasi antuka na kotika mwasi akenda kokuta fraka debi mobali aye asimbi mutu mwasi azoloba tanga komika na ndako alongoli pantalon alobi eloko esalisaka ngai kindumba eza sexe alors nakotala siko sexe yango soko ko sa suki ndumba azwa penza libango banikela kangu ba chena sena ye azwi penza marteau a tetango te mbala moko bakila quand bakila na hôpital mabika vous comprenez wana peut-être na ko féliciter mutandengi wana na mabena ye ami pese tout c'est ça mais moi si oya yobo ça une cette chair comment yoko tombola loboko no bana ko beta moi sino ya boni puis mibali mususu makasi na nzoto moi somona pa makofi alongoli lipe moi c'est lamba moi c'est sur la fingi non mais moi si peut pas comme na niveau ko finga mobali moi c'est pas ça liboma te
pour moi ça finga yo c'est que mobali a ndengeni mais na moi si pe ya malunga akoko funga monoka finga mobali na yete vous comprenez on ezali bongo ya bangulu to bambwa basi baswana kana mobali babundaka eza bangulu to bambwa mais mususu ba mesana mususu abobike moi na lingation mobali na ngabeti ngate na yo ka bien te kasi bamuru ngo yango to solo belati o eza nzambe te balingana kina ndenge na bango bozoba parce que c'est que ako provoquer mobali ako sala ka makambo o sepesi mobali te po mbala betaki po mobali va beta moi si c'est que moi ça sali ka moka mabe donc yo za wana ka pona ko provoquer mobali ko sala ka mabe po mbala beta yo moi so na to ko bengena mususu ya mesana nde akola ndengo ye ba beta ka ye papa mais mono akola bongo akola na ke impolitesse na kata libota na désobéissance na insoumission et pas ba parents parce que parents pas rebêter à mon en tant que PC punition ceux qui m'ont ça des autres tout mon bout vous faux mais papa Sambola na makambango diplôme za la raté monte qui est licencié mutuna mutu atambwisa ngo na ndenge na ye so na ndenge na ye peut-être mobile na mwasi bango ba mesana na bango ke mwa bitumba mwa ba kofi monte ke même ba musicien ba yemba ngono eza pilipili mungwa na bolingo ba biloko ya ndeba bongo siko musicien so akiazwa kisi na yazwi kisi na sacrifier ba makila akoyemba makama malamu na kati ya bolingo ko bete za pilipili na mungu na bolingo est-ce que c'est normal bongo dialogue ezani so ko beta na ko bunda yango nde mteza pilipili na kati ya bolingo siko dialogue ezani na ekomela yo te ko gifler moi si atambata papa na gifler moi si nanga une fois pe na fiançailles na kotinda côté tant on a ke ko sala prédot ba parents na ye batinda ke na no pa na biso un mois devant ba parents pe bazali si comme mukolo mususu ezali na ndeko moko bazala côté boko ayaki wana après azongini siko lobi nango malzola buki lokute pa nanga bio papa mama tinde nga maloba papa kitungi na matanano vous comprenez ngana ezitaki na biba para sur batini mwasi sous observation un mois ba bengi saketi vous comprenez pour na yibi loko wana mais comment lo babongo na yebise ça va total na oti lobby to vana papa kitunga ko tala biso bazo servir biso tia komela ndena tuni papa kitungi avant ya okutana na maman lozolo te to kutana kinete bongo avant-hier o te to kutana kinete bokutana kinete mal zolo bisa makambo bisa na ba kitunga bisaki o te papa en tout cas na chifla kai te dictature manate mana dictature ezali imposition mais ngana imposer te na corriger acte mais tellement que Monsieur Salakinga Makasi, pourquoi yo moi si nazo ngana bala, o bandi déjà lokuta. Na gifle makasi. Na miso papa kitungi papa wa kosila ka makambo ke yende ndamemela ke makambo. Vous comprenez? Tant on a giflé à continuer toujours à servir bisoti à ça qu'on continue quoi. Vous comprenez? On a RP dans zo semaine dans zo tobe. Il y a qui moi na mobile. Té. À ça qu'on est là que yemoko à se distancer beaucoup. Bostu qui arrivé qui nengoji taki wana ya fingi na ko beta yete ndape na ko finga te a convaincre nga kaza mosa ko balate ina ko ba mokila molimo ko sakinga mais après c'est là quand on finit impossible senga bolembi papa impossible moi si déjà on a finga ka mobile aza moi cité. Vous comprenez? Moi si balobi la femme soit soumise à son mari. Bongo ti atana mukanda ba Bible ba Romain ba comment ngoti. Mais biso et pas ina biso na bokoko na biso balobaki moi si même avant soldat mbali fa gunzama. Mobali asa lokolo mo continue. Est-ce que vous comprenez? Ce qui moi si arrivé ko finga yo mobali un jour. Au bêtier. Il est pas zongisi. Wana penozo malédiction. Yo za na malédiction bien moi c'est za na malédiction. Yo poza na malédiction poza moi sa malédiction. Parce que poza moi sa bongo malédiction na malédiction e balani nde bozwani. Ngulu na ngulu babota na kati. Ngulu akoki kolanda soso a violer ye mais ba kotika la kobota mona te. Ngulu akobota ka bobeli na ngulu. Na lobi na masese. Bande ko balande.
nakanisa bozoyoka meme nga mpe nalinga koaborde bamakambo mpo na bafoye na bino wana makambo wana nyonso ezosalema papa wasambulwa quand est-ce que nzambe akotaka na bolingo ya deux personnes bato mibale balingani na bango na ndenge na bango sikoyo nzambe ayaka kokota na moma nini to intervenaka na moma nini matondo mingi to répondre na question liboso diable akotaka na famille ya bato to mpe na couple ndenge otuni question liboso soki bino bofungoli porte kofungola porte ezali nini vous êtes libre de faire tout oyo boza nango posa ya bomoto ozo comprendre nde yango ezali porte entrée ya diable to conclure yango nzambe akotaka na couple te mais nzambe azalaka na couple witana ebandeli ndenge nini oyo azali mpa na bango oyo azali mpe mpa na mais oui mais nzambe nde moto ayebaka mobali oyo nana bali te akoyeba te mwasi nini akozwa ekolo nini to famille nini ke mwana otia aza na 10 ans mwasi akobala akozala ekolo boye famille boye oyo ya bongisa mpe na kobeba na yo ayebi ke ntango yo kobeba okolanda destin na yo te okende kokwea na mwasi moko boye boye ya famille boye ekolo boye nzambe ayebaka aza mpe na moyen ya kointercale yo te l'homme est responsable de ses choix nzambe aza dictateur parce que kointercale te yo osali posa na yo or que yo se confiaki na nzambe po apesa wana oyo abomisa mpo na yo oyo mabe yo taleka mwasi oyo nzoto mwasi oyo nasepeli ne po aza moke ko mosu alulaka mwasi ya moke mosu alulaka mwasi ya monene eza ça dépend ya mibali ozo comprendre eza ndenge wana me nzambe mpe moto apesa biso kolula wana euti na ye donc nzambe moto akokopesa paramunga makanisi ya kolula skol omelango nzambe moto akokopesa makanisi olula mwana 10 ans violé me moto asala makanisi eza nzambe papa nayebisa oyo déjà tozali na kati ya ane milimo mibale ekompaniaka yango entre nzambe to ya satan oyo ya satan soki eza koakompanie yango ekomimona mabe oyo ya nzambe nde ekomimona malamu esi na explika bato bazongaka na explication c'est ça choix wana euti banda na milimo wana oyo eza na kati na yo soki ya mabe oke na mabe ya malamu oke na malamu c'est ça voilà papa wasambulwa tozali kokoba kaka na kati ya lesolo na biso papa wasambulwa nzambe oyo mozosisa baquestion na yo te nalosisango te osisa nalokata parce que otuni ngai nzambe akotaka ndenge kati na bakuple bon otuna maintenant na silicité yo kati na yo bolimbisi te bato nde bakondane omoi mpeke boye onyokola nga po bato papa mwinga mpona mais yo pose question ozali te mpona kolanda question notuni ntango tobandi kokota yo kati eza nde yo repondaki na masese nga kasi okati papa naza deva journaliste nakosala oyo okopose ngai loka soleki bato nde bakondane yo pesa question mosusu bandeko bolimbisi ntango arépondre na masese na kaisi toza nano toleki na masese kaka wana mais papa wasangolo nzambe oyo yozo koteya biso nzambe oyo yo ozali kolakisa biso oui bato oyo bandimeli yango bazali bato mpe oyo bazobundisa yango tolo bango na verité nyonso bazobundisa yango bazali sikoyo na nombre oyo deja endimeli mpona yo eza capable ya koleka nombre oyo endimeli yango te un jour lelo te matondo mingi papa j'espère ke nakozongisa réponse na lolenge oyo eza capable te pourquoi nabe eza capable te ndongo mboni nga boye kobanda lobi lendi nakozala su na liberté ndengeni oso comprendre ngai donc ndenge natamboli boye eza na semaine oyo suka lobi nakozala fermé même salon na ngai na ndokomonana nango te nakozala fermé omoni lelo biso tozuya pa bana Congo bana Afrika komemela bango pole baza kotiola biso mais tala binisho bapesi nga na mokili ya molimo epo na bana Congo d'abord nano bapesi ngai message boye nayebisaki bino si indépendance spirituelle très bien ngai te mona pesa malako wana mvuluski mbango biso osaka ba rappel apesa ngo depuis le 17 août 1922
limite nango ezali na 2022 mais baye kotalisa ngai bilaka nyonso mvulusi kimbangu apesaki ebebisami ebebisami kobebisami elakisi nini eloko ekomemela bino malamu ebebisami moye malamu wana eyela bino lisusu eza te. Alors pour cela balobi nanga tala mboka Kongo ndenge ebebi ebebi kobeba na suka nde esaliki ebilaka mvulusi kimbangu mpe esala nini ebeba mais yo wasambulwa okokota epona kolela pa ya nzambi mpungu tolendo okose sacrifier mpona bilaka wana mvulusi kimbangu esala nini ekokisa yango omoni ke nalobi ke eza incapable moi nous tozali wana na connaissance en nzambi mpungu tolendo ke toza na capacité Congo ebika to nzambe abikisa Congo epona biso soki ezalaki bongo tozali capable balinga bapesa ngai punition te Congo nasoba yango punition parce que ko privé liberté na ngai donc nazala enfermé donc limite ezate bapesaka limite te nayebi te 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois nayebi te mokolo na kokota nayebi lobi lendi mais mokolo na kobima nayebi te tout ça pona kolela pa nzambi mpungu tolendo bilaka mvulusi kimbangu biso toza kolandela po ekokisa mais bana Congo bayebi te bazana na komela bazana kindumba bazana kokumisa milima bapaya mais tala sacrificateur o batelemisi wa sambolo ya liboso bayebisa nkoteka te kosala te ozali po bikisa bato olakisa bato nzela na enase sacrifiaka pe mais siko bayebisi nga lisusu kota bilaka wana ya mvulusi kimbangu ebebisami yo kende kokota olela mpona bilaka wana ezonga misika na yango mboka ebebisami pourquoi bato bazotanga komba nzambi mpungu tolendo na monoko tala caractère pardon tala comportement ozomona kolango masanga kindumba badésordre ozomona koganga ozomona neti lelo oyo papa oza na mosi na ndako napesa exemple ata asambelaka nzambi mpungu likamuke kaka mwasi agangi devant mobala badi kolobaloba yozana na se ya komi likolo yozana maloba mibale ya komi na misatu mine wana azali mwasi ya malédiction dede ozana mobali moko likamuke kaka oze vo kogangaganga lokola mbwa amoni moyibi na lupangu mobali wana aza margoulin e azali mobali ya malédiction baga lozoloba kombo ya asambelaka nzambi mpungu keleke so osambela nzambi mpungu ozomona siko bakategori wana baza ebele omoni lelo eloko ezoboma nini na kati na nzambi mpungu moto so azwi connaissance wana alati siko lolendo aza kose faire voir nakomi na nzamba solo or ke mpo nzamba solo apratike eloko ya malamu epai na yo ezosenga yo se soumettre na lolenge yalingaka est-ce que so comprendre mais moto loko ayebi kaka mvulusi kimbangu lelo na poto bazobengama bana bilaka bana mvulusi bana bamisukutu babenga bana mfumu kimbangu mais kende kotala conduite comportement caractère agissement on se comprend donc lelo oyo tokomi lokola bangulu tokomi lokola bambwa tokomi lokola batabato basoso na komba nzambi mpungu tolendo na mvulusi kimbangu na mono on se comprend ndenga yi wasambulwa tango mokila molimo yebisi nga bon kutu na suis retard message oyo ezaki depuis konso ndenge toloki semaine depuis mercredi mercredi avant même napesa matin na lisanga motu est-ce que ça comprend ngai on appelle ça chaque mercredi matin on va mercredi pas ba province bien au consort message wana eyaki déjà tango wana sina tanela ki tongo ya konso o to lengi mercredi message yaki batalisanga bolingo ba ye bien que papa na bango wasambula so kota et na semaine oyo batu mingi na téléphone bakozwanga penza te oyo akozana posa na ngai peut-être atiki message tam susu to ko butu wana na ko consulter pe basaka batu pona koti pona bango da koko yezong sala ngo réponse on se comprend mais ko solo la penza te on se comprend donc ezola ki saketo ça pour le moment on est incapable yako bimisa mboka na boloko Afrique na boloko c'est ça wasambulwa sacrificateur votre sacrificateur na sako kota pona kolela pa nzambi mpungu tolendo bilaka na mvulusi kimbangu apesaki yesengo na biso bana Congo pe Afrika esala nini ekokisama non eloko ezosala ndenge wana eza ke
bato oyo déjà bandimeli nzambe mpungu bazo ko se comporter mal. Oui, na moke oyo tondimi wana tozo se comporter mabe. Et la majorité des gens bazali nanu na kati na mabunga na désordre. Or que Congo kobonga to Afrique ezali pona tous les Congolais, tous les Africains. Vous comprenez? Parce que batu misu bazana na poubelle. Vous mona? Yango na siko ezo sala biloko. Non, bengi poubelle. Poubelle na fulu te ko sala makambo moko ezanga tina. Lokola mabomati. Parce que fou ezaka ka mutu oyo alongoli bilamba te. Vous mona? Donc neti détail fou ezali celui qui non, dont les habitants agissent bizarrement et font régner des désordres. Donc, lié ou dont des habitants agissent bizarrement et font régner des désordres. Il y a un fou. Parce que Moutazo Sala Likambo, il y a un côté. Vous comprenez? Parce que mon livre, il y a folie. Moi, si le lati. Azo di manami so atarati jipa mukuse to pilota mukuse atiki bakusi lo selibanda est-ce que obana mo so na agis mobala lati pantero akitisi na sima oyisa mbali wana agis asa agis te mobala za na mwasi na ndako akesu ko lula mwasi libanda asa agis moli mafoli mwasi oza na libala ozoki na kobimana makambo asa na folle. Donc il faut ezali trouble mentaux. Vous comprenez? Trouble mentaux. Nous tous les autres raisonner sur malamu te. Yamba benga ka fou. Voilà. Papa Wasambolo. Tout ça li pratiquement 4 mois na Kinshasa wa pour la coronavirus donc ba terrasse ezo sala li société et puis ba église ezo kota li société. Église to ebaki ekota la longo li société. Est-ce que ça qui occasion te que papa Wasambolo abima sikoyo na mokili mobimba aganga na moma wana tango makambo nyonso se stoppe ke moma ya oyo tokende boye tosala boye papa premièrement na bakonzo bazotambusa mboka na biso mingi baza na baformation mingi baza na christianisme parce que christianisme ya onde impérialiste na baformation basala mpona kodomine mokili toza même langage te yango omoni na émission passé na baki biso tokotelema soki bilaka ya nzambe mpungu ekokisami na maloba mvuluski mbanga lobaki pour arriver à roi divin. Vous comprenez? Pour roi divin à kozala nationaliste spirituel physique. Mais ba konzalelo talobi na nationaliste physique mais spirituel azali libanda étranger parce que ça ko adorer Christ musulman islam pardon azana islam to soit azana ba secte moko boye na ba formation et tchitchera. Vous comprenez? Donc, wana nationaliste était. Wana nationaliste était. Bango nyonso, tous ça qu'on qualifie bango comme le fou. Hein? Donc, lié, dont les habitants agissent bizarrement et font régner des désordres. Donc, si ka batou bazali, bamakamuna bango zakamala mute. Comment yo mo konza Afrique ko kota na lisanga ba franc-maçonnerie? Ya ba franc-maçon pardon na kati ya mukili wana poto. Comment vous ça la likambo faut tout na bango l'impérialiste? Ba continue biso Afrique bazali ngwana parce que to ba mutu na bango zani. Et ça n'a pas mis le komoko boy. Vous comprenez? Peuple na yo parce que pour mo konza na kati na Afrique, na kati na pays na ye. Et so senga pour peuple c'est là, peuple ya bien pour peuple c'est na président wana. Ce que l'élection ba osala ni ba voter kakaye. Moni président mutu esalaka akoninga peuple za la malamu pour ce que l'élection peuple mutasala nini a votaka. Mais bango lokola déjà baza makasi na makamna bango tali ba tricherie yango na bayebi kaka ke non ata peuple alinginga te na élection to organiser to kosala boye ba vona nga to kozwa boye neti na leko ya président Kabila to mi voter la ka déjà to voter ndé mais tant ozo kendo ko changer carte électeur yo mona ka te ba pesa ka biso identité peuple azanga identité oui ba ngote carte d'électeur les alliés on a pour ba profit ceux qui va contre une élection on va enchaîner ba carte d'électeur tant au kotiki ya kalosu ya sika kuna ba mu basali déjà ba pesi déjà ba voir côté na ba o ba bon bon ba makamoko te biso to ebiga ke ba tika ba 2 jours biso to ke voter ba tika déjà bien avant bien calculé tant que ceux qui de voter ba on se ba bi président ko bi non non c'est ça
Mais si c'est comme ça, c'est que Maramboloba, des petits élections mais l'élection, ça la maka normalité. Yebango banda lelo. Même na poto kuna, o Sarkozy, na François, nani ezaki François, nani Sarkozy na Hollande. O François Hollande. Ba yebaki déjà ba vandeki na kata maison na bango ba yeba daki Hollande mutakole. Eza déjà copie na bango ba sala ka bongo. Boso e considérer que baza bato maison moko te. Papa, au moins na tango wana ba yoka na entre les grands maîtres na ba nini, pona makamata limbo. Vous comprenez? Faut pas ça la maison, mon temps où vous avez na carte réaliste, vous avez la formation, vous avez président de France. Vous avez parmi les impérialistes, vous avez la carte de formation, vous avez la secte na bangote. Vous avez président de Bangote. Vous avez la carte na bangote. Voilà, na occasion on a fait Mutuna Moro lié pas Wasambulwa. Lelo marché Salemi, marché ya ba catholique. Ba catholique ba marché ba lobi ke balingi na bango rosa malonda te na azala président ya seni. Côté mususu zolo ba make mutakoti si poto na makamunyoso ya élection ya seni ezali cardinal muto akoti si poto na makambo ya seni. Na landaki pe Sonika Futa. Sonika Futa lobi ke ye po na ye ndenge église na ye ba prier yango eza catholique muto eza lindewa. Toza pena papa wa Sambula oyo ayebi bonzambe catholique banda evanda na mboka oyo tozineti na makambo ya élection. Est-ce que catholique ayebi sanga biso vérité ou bien alobaka ne kaka gauche droite pona ko distraire bato? Matondo mingi omoni catholique ezali awa pona makambo wa so ba vérité te makambo wana ya kobebisa mboka ya kotia désordre na mboka pona élection ya po catholique muto yaka. Vous comprenez? Na 1491 babandi ba œuvre na bango. Pour catholique azawana pona mbo est-ce que catholique ezali na parce que spirituellement moto azali mokonza mokili ezali pour le moment Pape François. Au monde entier. Monde entier. Azali kolo ya ba impérialiste ba franc-maçon parce que impérialisme ba bimi na catholique. Impérialiste. Ba bimi na catholique. Christianisme bimi na catholique. Eza Christ azali izacha catholique. Vous comprenez? Bangonde basa ba dominateur. Vous comprenez? Les dirigeants mondiaux. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, planète est simbami na pape. Est-ce que vous comprenez? Bango bazali pour na pays ezala na kimia te. Parce que Christ wana catholique, la religion catholicisme ezali créé par lui-même Lucifer. Vous comprenez? Et élection na kati ya mboka ezalaka te bananza basala likolo na cité élection ezalaka te impérialiste catholique bango nde mutu baye ko instaurer yango élection po bango baso ko opportunité ko tshaka mokonzi bango balingi pona tamusa mboka na pona ba profit na bango. Oui, donc élection tshoko élection ezali chose moko créée par les blancs pona ko pona ka mokonzi oyo bango balingi babengo scriptin. Ondenge nini soki eza catholique bato baponaka bato ndenge nini ekomaki awa ke catholique alobi ase retiré na makambo ya élection na bino bosala bino papa. Vous comprenez? Tant que président Tshisekedi aleki mpo makamno soki mekota na mboka banani bandimaki ke tondimi soki bamindele b'impérialiste bandimi te kasi bango nde ba catholique te président kosala bango osoyi bakena iti baketye na CPI na prison te président nyonso koleka na élection même na Congo par-ci par-là en Afrique yebaki bamindele mbacete catholique et président nyonso lelo koleka na élection akokumisa christianisme to islam nyonso ezaka ya secte moko bino bokasa christianisme na islam eza différent eloko moko nakoya na bepreuve samedi prochain. Vous comprenez ngai? Eza eloko moko monsieur eza eloko monde nini ba catholique na ba musulman partout tout le monde a ba guerre papa leki na kulutu kutu bozobunda
mamoko tata moko babundi moi si kutu ndako moko bimbali musoba ndiko tuta ye mais musuni na ye bon point ni bato na babunda te bako ko bunda poto za batuti et loko nyonso ezali créer fondé et ça kana be inconvénient c'est ce qui arrive bon voilà papa côté on a tout l'équipe là pour capter bien na sens que depuis l'élection zoya on lobby catholique moto aya ko lié au sommet des hommes papa excuse au moni catholique bango bazali wana pona komema kinya te na kati ya mboka même ba réveil nyonso et bimi réveil esalami en 1940 osoka par les anglais osoka comprendre tant ba moni que to ya christianisme na protestant na catholique ebandi ko ke na baisse nde babaki to créer eloko mususu tant ba ko ba nouveau testament nouvel ordre mondial s'établit tant ba sali après ba ko tala christianisme ebandi ko kwela na nzela ya protestant na catholique ba bino photo créer eloko mususu banglais ba créer ko na 1940 réunion ne salama na 1940 ba ko créer pas na biso nde e ko comme après 49 ans na 1989 nde awe koti réveil donc il touche même à Rome Bible o baza ko salela wana bana basalango catholique na protestante même réveil les 100 des derniers jours témoins de Jéhovah Bible basalela basalango bango est-ce que ça comprend ngai et lelo yo pape a déclaré que bazo changer Bible makambo wana ça déjà pourri vieilli bongo te siko réveil bado saka la Bible kana parce que tant on a Abraham na ba Isaac na ba Jacob tala mboka ndenge ezalaki et ba masakoli nyonso komama na kati ya Bible wana ezaki na serabi le kona bango ezalaki adressé na Afrique mo côté na Afrique pété na pays mo côté na kati Afrique mais lelo ba pasteur baza ko se référer kaka sur Moïse alobaki Abraham alobaki Esaïe alobaki na yo congolais est-ce que vous comprenez donc Esaïe a bisoté siko papa lobi to lingi to changer Bible to salango ya sika vous savez total ba passer so ba aussi ba Bible vous comprenez biloko nyonso wana mboka na biso ekota désordre pour la catholique protestant na lelo islam ko contribuer na souffrance na biso vous savez or que biso na kati Afrique il faut to na religion ancestrale ko sambela nzambi pungutu lendo oto bengi maweja nangila mviti mukulu akongo mongali nzakomba nzapa onya shongo mungu wa mapendo mungu baba mkulu kulu tikso yemkoi donc yona kaka nzambi pungu na lingala nzambe yangu ya nyoso na lopoto ezali to bengi ye le père tout puissant le Dieu tout puissant ezali Lucifer ye wana Yahweh God yango yoki banglais balbi in God we trust et l'accès en Dieu nous vaincrons na Satan na bango démon na bango bako détruire mokili mais nzambe na français ezali Almighty Father vous comprenez mais Lucifer ezali de God God yewana Lucifer yewana Yahweh yewana Dieu vous comprenez mais sikoyo na anglais ezali Almighty Father donc yewana nde na anglais le père tout puissant nzambe donc tant que God ezali yewana démon yewana Dieu oba benga Yahweh le Lucifer vous comprenez donc le père tout puissant en français en anglais Almighty Father vous comprenez yewana nde nzambe oya keli likolo nase na munoka bakoko aba benke nzambi pungu tuleni oto bengi mawesha nangila mungu baba ekchichira nzakomba nzapa onya shongo akongo mongali yewana nde nzapa so nzambe pe azalaka na bikule asala bikolo nyonso azalaka te alobi ekolo oyo ya poni malgré asali nyonso me aponi ekolo oyo eza bana na nga non c'est faux archi faux ndenge bakosa biso bana Israël o nzambe aponaki Israël non et non wana Lucifer ndakoni ekolo oyo bakovéhicule message na ye mpona kodomine na kati ya planète mpona kosakampare na kati ya planète mais nzambe aponaki oyo ekolo na ngai jamais vu le père créateur moto na ye azali oyo aza kotambola na honnêteté oyo azali soumise à la loi na baprincipe na ye oyo azali na amour ye wana nde ya nzambe makambo ke apona oyo ya ngai oyo ekolo mosusu ya ngai te nzambe aza bongo yawe moto aza bongo nzambe
nzambe pa ko permettre que ekolo oya poni et bundane ekolo mosusu babomana makileka impossible. C'est ça likambo yango papa. Pourquoi bato balandaka biso mingi bazana bososoli mais mingi pe na koloba bazana bososoli te. Pona nini? Parce que na tanyo songa to sali kaka na papa mwinga na tali kutu le passé na ngai te. Nde lelo Congo oyo topé Afrique basambela ko nzama ba te. Na ba o balandaka ngai. Est-ce que vous comprenez? Pour tout ce qu'on a qui s'abango noir c'est blanc. Mais na yebité parce que basa l'opportunité basi ba patron ba mèche basa la kindumba nzota mosi moko na dans 80 mbali faut ba yeba yango ba mon opportunité mo yeba tika mo zate. Pour ceux qui peut total que na conscience ma yetata wa sambo sur la sabon peut na chaka tamu sur le prêt. Mais tina lelo bato basa ko arriver te na ko croire basa toujours ko ni sa ba dieu des étrangers et basa toujours ba mentalité na bonka basa nango wana chose là. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons tout ça pour comprendre. Parce que ensemble, les créateurs, ils ont une école. Il y a un amour et une disposition à vouloir les biens des nôtres. Mais comment il y a une école où il y a un gagne? Non. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas Israël, une grande puissance sur la planète, c'est Israël. Israël. Mais pourquoi les États-Unis? Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre que Baba Talukuta, ce qui nous a besikoyo, azana force à mouke, Satan a l'équipe makasi, y'a un Satan aux États-Unis, y'a un Satan aux États-Unis sur le monde. Non, papa, wana eza mensonge. Nzambi mpungu, soki azalaki ekolo na Israël. Pona nini te aponi Israélite, aya ko panza sango ko bika bayini. Parce que c'est colonie. Pona yepa ba wasabo. Très fort. Hein? Est-ce que vous comprenez? Pour nous dire qu'il n'y a pas d'Israélite, que l'école de Congo est Siliko Beba. Yo mona nangai, oyo na lingaka mingi Israël, que ndeko memela wango samalubi. Pour nous dire, aso tilseka biso. Pour nous dire. Pour Israël, ndé même Afrique n'a pas. Vous voyez bien côté. Parce que tant que coloniser Israël et pas les Romains, parce que les Romains va coloniser Israël. Ba koti Christ kuna. Tant que côté Christ kuna après bazune zela batali Africa. Na Africa ba na Jésus ba kosi biso ba wuti na wapi Israël. Ah biso to croire nango. Na kombo ya Israël ndé bomi Afrique. Bon côté. Ah c'est ça. Si vous yo papa Wasambula chaque fois bato bazolanda bazocomprendre. Pour la yo eloko elosala ke bato ba comprendre te ezaki batangi mingi makambo ya Israël ou bien baza envoûté. Bon, ezali aliénation. Envoûtement peut totanga ngolo comme ça. Omoni aliénation ezali nini? Ba memeli yo makambo moko boye ba kotia na mémoire na yo. Ou qualifier comme vrai. Ba longoli yo conscience, ba comme son inconscience, ou comme aliéné. Est-ce que vous comprenez? Alors, si vous avez envoûté comme ini, au moment où Léopold D, tant que tu as évangéliste, a biboté ya bango kota tina pouchera mikuwa. Pour un jour se révolter contre Bisso. Vous comprenez? Mais si vous avez tout mingi balandi pe discours ya Léopold D, et ba yoko landa pe tata Wasambulu. Na maitoza ko laksa. Mais mutu wana boyi, wandi amba benga envoûté. Azan envoûté. Il y a un peu de comprendre ayoki na ye mais tellement qu'à envoûté moyen à coca sosola ezati parce que envoûté c'est ba bungi sio bomoto osa ko sala ka oyo zo mona conscience na yo papa Wasambulu soki bato bazokota doute na bonzambe na biso bango bazolobake ti lelo biso bayindo ngo to créer nini to zo inventer nini to si to bongisi nini ya biso moko ba indonioso tozo saela kaka bato oboya nde bazo pesa biso yango monte quelque part ba kozala pe na moi raison matondo mingi papa j'espère que makambo c'est to lobelango oyoki déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité mondele kwaye bakotonga ba immeuble ba nini azoka ngo en Afrique précisément Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et pas na biso. Bilamba na lobela déjà na pesa même nepitre na bango na Bible. Exode chapitre 3 sur ba 21. Ba romona ndenge ya waza kotinda bana ibamindele basenga pa na biso ba or na ba argent na bilamba. Pona ko dépouiller biso.
On se comprend? C'est ça. Mais nde sikoyo baye kobungisa biso na droit chemin. On se comprend? Bakoko bazalaki kocréer bakangi mayele na biso bayele biso enseignement oyo tozoyoka kotanga na bekole parce que bango baza kozwa ngo na bekole na bango mpona koyeba kosala mituka biso batindeli biso enseignement oyo kobungisa biso abo biso depuis 1922-1925 nauti koloba tokreaka lisusu te babungisi biso na oyo abo biso oyeba Afrique comment ezalaka coloniser Afrique eza coloniser oyebi yango te ezalaka to ezali mais ezali te parce que c'est tobima na colonisation ozomona te bakonzi na bino en élection bakonzi na bino basangani baopposant na bana bake na Belgique kovandela réunion kuna balakisa bango ndeni est ce que so comprendre biloko wana te papa ata yo wana tokokende mosika ozo comprendre Afrique eza nanu coloniser omoni mutu oyo azali kovanda nanu epai ya mutu aza na liberté nyonso te na kati ya ndako wana. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.